La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour famille. Bonjour famille. Bonsoir. Na écoutez bino. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Balobi na Yesu li biso ba télévision na bino. Ya koloba kaka ndenge to mesana koloba comme habitude. Babi lelo nde ezande lelo. Na sepeli na kozala na bino na mokola lelo. Tikete nzamba lola asala ngana yo bolamu. Na place ozali sokoza na butu na moi ça dépend na ba air écouter biso na bamboka na biso yo na yokolo ba bande konanga na pesi ba mores na ngambo te mingi ba mure na mbote mingi balbi o nano s'abonner na chaîne Mabia Star TV te ozotanga bande konanga o s'abonner yo s'abonner wapi esika papa ka bêtise yo bongo nanga babi s'abonner za chaîne biso ba kwa angola ba kwango lingo ba ke ba kongolais na bangolais biso toza mutu mo na sina lo beloko place wana yango bande konanga balobi kozanga te bande konanga oyebi kozana lisolo moko ekoko sunga compétence ba kwa angola limanga téléphone ezala bande konanga obengi biso pe biso lisolo toko yamba yango ba encouragement na bino ba cadeau na bino la star le ba moi eloko zo moi ji zo moi coca et ça la ngape moi bien tela ka la star azawana aye la rabino ba maloba ya bien ba masoda kitoko monike okoko talango yo na mwana na yo ko déranger biso te bande konanga il faut beaucoup encourager ngai pamba te na ozo ba feedback par ci par là ba bi que la star ozote ya te même émission na yo ezo porter un plus na compétence ba kwa angola yo na bi merci beaucoup na bande ko bo encourager ngai o pasa na lisolo numéro de téléphone eza ngwana ko toujours contacter Mabia Star TV na koyambo na place nyonso tozali na kata Mabia Star TV bande konanga to salaka suki ne bomo na suki o bande konanga eza na ngoya koteka o yebika sepe na suki ba bitalaka misa papier sepene na loba kaka o contacter toujours Mabia Star TV to koyoka na primo ko abordable ba bongo boko papa na accent nga minu babi bande konanga bana déjà ko aimer vidéo mto talande konanga o komi na 3 minutes neno aimer vidéo te aimer vidéo plus tozali nde konanga ya mwasi na ko postolo periki na yo babine tuza perika roteka eza brésilien full brésilien hair donc assurance meza makasi na ba mesha na salaka batebele bazo commander partout bazo pesa ba feedback ba mesha za kitoko do perika roteka yango ezali ceux qui posent un anniversaire noza na mariage kanga lipa to benga na lingala na biso naza toujours là na compétence ba kwa ngolo benga na koselo maquillage bien pamba te miso ya papa esepela bayi bande konangai tozali susne loko mona kata Mabia Star TV bande konangai ezali assurance maladie na assurance ya vie bande ko beleso na oswana ba baba ke assurance ya vie ya vie pour la nino lukena liwa nde konangai ba o ba kufi lelo na ba coronavirus ezali bazwa ki pe ba assurance maladie te tela moment otokomi ekoba mama ko ya passe bande konangai soki ozali na assurance maladie te privé on a koloba oza docteur no privé te komi passe mingi okosoka inti bakangi o corona okosoka inti okoti koma mais soko za na docteur no privé bande kunangai akoti na ba infirmier ba na ndako ba consulter yo soki eza grave ba retourner hôpital so eza grave te bande kunangai ba kotretoka na ndako okozwa soin kitoko ngai mona za témoignage pa matin na salaki yango ya ba bande kunanga ko hésiter te benga toujours Mabia Star TV na kozanga ta kopesa mino numéro ya ndeko na biso babi Yannick assurance babi ndeko na biso moko akwa Angola babi bande kunanga ye azane manager na compagnie eza compagnie ba mindele ba mso ba ke obligé ba zairwa esuka na nzela non eza ma compagnie ba mindele mais ndeko na biso nzamba sali grâce à sala kuna na kati yo bande kunanga bo benga Mabia Star TV
bozo ba assurance ya vie bande ko na ngai tala ba bibemne to so kufa bo ba ko to so ba 10 livres ba 20 livres ngano par mois to dépenser combien tamusu na kolia ba chicken chips tamusu ba masanga to melaka bande ko na nga to le ka ku ba 100 mais assurance wana bande ko na nga eza na 5 à 100 livres eza la ba avantage ebele na kati bande ko na ngai so ibe kozana souci ya bana na yo teke biso ba para contactez toujours Mabi à Star TV na kozanga ta kopé amino numéro ya ndeko na biso Yannick Assurance balubi bande konanga avec na ban émission na zang cité ya kopesa mbote na ngai babi na Christopher Songo mobalo azanga ke lokote na poche ne vedi so Mabi Star tala na compte après 2 minutes bomoni mbongo eleki na zang cité ya kopesa mbote babi maître Tino Sangolo babi les grands lions ba maître mutezo sana na mona na ba maître te baza maele lokola maître Tino donc maele leke mingi maître Tino na peso mbote na kata Londres na pesi mbote na nga balobi na fola mazambi babi raya kitendi sala bi raya kitendi bande kunanga raya kitendi na kata France na 5 sites européens mbote na nga balobi na JC Meya des boss babi motema ya Auréline Meya babi papa responsable na kata Londres aseyo sans oublier na pesi dadi ilenda mbote mingi place ozali na mboka ya France na pesi mbote na nga babi na Yasmine petit frère de Jésus balobi na kata France na pesi mbote sans oublier na pesi mbote na nga balobi na Papi Chesco Mokonzi babi mobalo azanga libandi vedi ke so tali mutune mu matonda suki nasi na lobelo ko place wana na pese su mbote na nga bande ko na ngai balobi na JP Bwaka Kolo Kadena na kata France babi nzeta moto simbi vedi oziki wa kangi France kuna na peso mbote place oza bande ko na so na otanga ba kombo bande ko na ngai bo bateke la standing olingi ko bwa ba to bazo contribuer mingi na émission na ngai yango wana nazozanga te ya kotanga komo na bango jansi mvula na kata France na pesio mbote mingi na 5 sites so kopesa mbote na patient muzingu la star abi nazozela toujours appel na yo e kosala nga bien naza toujours na sans été nazozela appel na yo babi na 5 sister opesa mbote na babi na Yves Musasa babi mobalu azali na aza 5 mètres babi mbali tala mulai na kata Londres babi motema ya neneti weto na pesi mino ba bisou place bozali sans oublier na pesi Vita Olivier Vita na kata France na pesi mbote merci beaucoup na bandeko bozuita na bino ya kolanda ngai susu oboche lisusu to ya koyoka ngai balobi ndeko na nga bana aimer vidéo va to continuer lisolo aimer vidéo na yo babi Kisangala de Luxembourg babi ozapi ya na ngacha moi j'aime ça la moi bien ya yo yango na pesi mbote mingi to bandi lisolo na biso allo bande ko nga sorry nazo meka volume na obana sko lisolo na biso na omeka volume apa moza so te micro nazo na te micro a mona biso ka bien te merci beaucoup bande ko ngai toni to bana lisolo na biso na pokwa lelo bande ko ngai ya basi na mibale obozotanga na pokwa lelo lelo nzambe asali biso grâce ya kobali kambu oyo ezali mutuya pona biso pona ngana yo landa la star na pokwa lelo ya babi Bill Gates de Genève babi fungola matono yoka lisolo yo kosunga ngana na sina lobi eloko place wana pamba te bande kunanga likambo la star azolo balelo biso surtout to leka na berer wana lelo tozali koloba likambo ya discrétion na vie na ete so na prononcer bien babi doxy devi na kata France accent na ngeza bien na lobi bien merci beaucoup vie na biso batu bande kunanga ezo senga biso tozana na discret na vie elingi koloba ke kozana sekele na vie na yo na vie na ngana sina lobelo ko place wana bande ko na ngai soki totali bien lelo ba mauvaise na ngai ba mourir na ngai na mokilo tozomona ebele na biso vie ezobeba pomba te kozanga sekele ngana yo toningi biloba loba na monoko na biso toza na secret lisusu te esika ozali ozolanda na si malobo la star azoloba
et comme de retoucher mon thème na yo na si peut de osala déjà to ça déjà erreur wana babi bijou matadi babi 0035 yo mo ebi mboko za na peso ba bisou bande kolanga mo konde na biso Yesu Masia aloba na biso boye soki ye nzete ya mubesu basali ye bongo bongo ngana yo nzete ya kokauka engelo bake makam oto vivre na vie na biso ya lelo nzambe deja ya mona yango tanga to senga ngano bandeko na nga tozala na secret mbotama na nzambe esengaki kozala na secret po te Yesu aya na mokili nasi na lobele replace wana pamba te so totel mukana ya Genèse tozo komona mbota na Yesu ezoko l'acception puissance ya nzambe bolanda oyo lisolo oyo mbotama na Yesu bokoyeba lisolo malamu mingi ava Yesu abota bandeko na ngai Nzambe arekomanaki Marie na Joseph bakima na mboka ya Egypte. Kokima na bango na mboka ya Egypte eza lokola te babomaki sekele ya koya ya Yesu na mokili. Nasi na lobelo place wana. Siko bandeko na nga soki Yesu Masia mokonzi na biso. Allo mama na ngai sorry. Soki Yesu na biso alobeli makambo na secret pona nini ngana oteke tokoloba makambo na pona nini ngana oteke tokosala makambo na secret. Koza na secret na vi bandeko na nga eza mutuya makasi mingi. Pamba te secret na vi bandeko na nga ezobomba vi na yo ezobomba pe vi na nga. Tala lelo ba vi na biso ba projet na biso ototo sala na mokili ndenge komi exposé. Bandeko na ngai na bimisa eloko mwa mutuya ba bibolanda ngai na bokebi nyonso tu ndenge nazoloba. Ebele na biso bandeko na ngai otobosanaka. Tobosala ke masolo o tobetaka ngana o libanda, masolo tobimisaka mina ba Facebook. Tobosala ke eza vi na ngana yo mobimba, na sina lobe loko place wana pati vunda yo kanga. Vi na biso na ndenge nini? Pamba te soko so beta lisolo ya mutu epa ya mutu, eba ke ezali vino mobimba. Ozo beta lisolo ya projet na yo ezo ya lobby obetongo deja epa ya mutu songolo. Oza na projet no bandeko nanga obimiso na Facebook deja za ba projet vi na yo. Yeba kebe information nyonso to so bimisa bandeko nanga ba mourezi nanga ba moure nanga ezali deja partie ya vi na yo. Lobi lebo komo tuna Nine komelinga boy, nine salami pa matebe information ni surtout exposant partout na ba camarade na yo, o exposant na ba Facebook, o exposant pe na ba famille mobimba ba yebi. Information bande konanga la star ba eloko na poka lelo ezali information mobimba. Yo babi bande konanga Françoise Nedimonton, babi mama na Melchimam, yo katoli o ekosunganga na yo. Avant de continuer l'isolo bandeko na ngai boyebela bamboko to vandi mingi neti kana vai na Londres tozana eloko moto bengi yango assurance number assurance number na bando na bitena ba France Belgique bamboko mususu babenga yango nini assurance namba na bandeko na ngai soki obungisi eloko nyonso tu
Ceux qui ok na l'état ils na biro l'état na biro bandako na biro social. Ceux qui opesi bango assurance namba wana bande kunangai bamoni vino mobimba. Omoni ke babimi solo vino mobimba na deto kotaka na kata mboka oyo. Na makambo salaka adresse na yo robima musalo salaka bima engele babande kunangai assurance namba ezobomba ba information ya vie na yo na le beloko place wana. Yango na bande konanga tomonaka mingi. Yango moni l'état azali kobatela ba information batu malamu. Pamba te ayebi information mutu ezali vie ya mutu mobimba. Bande konanga na kati binote na tene entre parenthèses na lisolo nga la sali hairdresser na kata mboko à Londres awa na code na hairdresser zaboy ce qui client aye na salon okozwa identité ya client nyonso ozui kombone adresse tout ozui c'est peut-être que ba na camarade na ye camarade na koyeba teke amso adresse a muninga ezabwe mais yo suko na buku na yo okozwa rendez-vous na client suki okomi ba identité na ye nyonso client akoyoka bongo akei ce qui pense que muninga ne wana abungisi ba coordonnées na muninga na ebe téléphone number na ye quelque soit le koni na bik mukomso na kine na salon ya Mabia Star TV atika il numéro de téléphone na zongela Mabia Star TV apesa numéro bande konanga ne na tangi na mboka Londres awa na kopesa te pamba te tango so identité mutu makamune faut la confidence baloba bongo faut la confidence pamba te identité mutu okoyi ko exposongo par et pas mutu no sa tout makambo na lobelo na tina pourquoi bande konangai so to moni pe dans monde spirituel diable a sala kama kamune mingi na sima ba information. Diable avant attaquer mutu azala déjà aza bien informé et pas mutu wana. Diable avant kota et pas mutu azala déjà na information mutu. Yana zo loba na biso ke information mutu ndeko na nga ezotala nga na ngongo okutela yo eza vi na biso mobimba. Yango nazoloba na biso bamoureuse na ngai toyebaka yango ke be information mususu tobimisaka libanda efungolaka baporte ya bitumba ya vi na ngai na yo nasi naloba eloko place wana yala bi Pauline Nzenza yoka conseil oyo ekosunga nga na yo tangu ngana otokeye esinga moko songolo pakala tobandi kobeta masolo ya foyer na yo ndeko na nga okomi beta masolo ya vie na yo ba projet nyonso tu ozali ko exposer yango yebake ba français balobaka le mire azala nini na matoi do ba mire na biso bandeko na nga ezali na matoi masolo nyonso tungano tozobeta kokonstate ke mutu nyonso tu akobetela ngano maboko no ta tozobeta masolo wana ezokofunga baporte ya bitumba ya nga na yo nasi naloba eloko place wana fiston fils na kati ya Londres mobala aleki basi be na kitoko yoka toli kosunga nga na yo balobi Thierry Wayambo yoka conseil orosunga nga na yo na kati ya Paris pamba te lisolo nga na tokobeta yo omona ke wi na beta lisolo na ngai na courager la star be na courager Raisa Pindi be na courager bijou TV bandeko na ngai toza ko exposer biso moko you expose your life for nothing
Batu muso bandeko na nga bakosepela masolo anga na yo te. Bakomono te bakosepela te ke bamono okomi boye. Bo excusez pa makele la bala please. Tant to beti masolo nga na to kabwani bandeko na ngai. Yo yebi makambu mutola ke no kanselo bandeko na nga yo yebi te. Place siko bitumba yanga na vi na yo ebandi. Parce que yo osala ngona mutema ya amour. Yo kozo masolo ya bana na yo ozo expose ngo libande pe ba camarade non. Remarquez copine na wana bien copain na wana. Essaye d'abetele lisolo ya bana na ndako. Je pense pas. Abetele ote? Est-ce que déjà copine na yo abetele o déjà ba defa mobile na ye? Abetate mais ngana yo to betaka yango. Est-ce que papa ozotala ngai? Essaye de muninga na yo abetele de lisolo ya mwasi na ye? Abetele ote? Ka ayoka kaka ya yo ndenge diabolizaka mwasi na yo. Ndenge exposaka mwasi na yo. Et c'est la même chose ba famille bandeko na ngai. Okoko sala ke oseli eloko moko malamu na famille bino bandeko na ngai baza kidi babe na swana bango likambo boye na expliquer bango likambo bandeko na ngai. Toyebi pe ba famille mitema na bango te ndeko muso ko linga bolamu na yo ndeko muso ko linga yango te nini ekoti bitumbe koti na kati wana yo zoyeba te. Bandeko na nga il faut toyeba ke Bible etalisi biso boye. Mutu nyonso kati na biso eze enemi oyo mutu ayebi ye. Ennemi na yo ezali mutu ayebi yo malamu abike la star ndenge aza na lingaka koka la star ndenge aza na lingaka yago c'est comme ça. Yo suko ozwa masolo ya vi na nga na yo oke panzango libanda. Pona nini tokoza na secret ngano na vi osali pe likambo bat pa kambo Chichi Ilunga, la femme le plus posée na kata London. Asali likambo do kamusi ba Chichi Ilunga zala la caractère, on a vu qu'on a déjà la caractère, on a pas mettre ça déjà posé déjà. Au moins na papa asali mo erreur ozwi obimisi makambo papa libanda ozo protéger mobali na yote. Okolinga osala likambo ko be voyage à mwana na yo bandeko nanga yo publier ngo déjà ba Facebook mwana nga do voyager dati boy mwana nga ke les États-Unis mwana nga ke France mwana nga ke l'Allemagne ozu ba détail nyonso tout o tient na Facebook ce qui peut ozo ke na Angola ce qui peut au Congo o tient dans la Facebook ngana mona mimi za ke ceux dato kum dans na Congo o tient photo ke na za na Congo. Mais on est au Congo, tu as déjà photo na Facebook que la minité la star na zoa Congo. Donc nous avons exposé vinayo. Non le Kenya Angola na nte o kibongo office o te na Facebook na yo ke kalate na zoa Angola. Ozo exposé vinayo. To cheka ko exposer ba vie na biso na réseaux sociaux bande ko na tina beti lisolo oyo eza lisolo moko ekomeli ndeko na biso moto zo beta na suka na ngoto ba pourquoi to beti lisolo oyo mutu oyo to beta na masolo bande ko na ngai eza ke mutu omoni eto yebi et kaka yona kaka moko akota onchoki akepa mutu mususu akeko loba tala kutu boy tala kutu juju kuta osala boy siko yo muto za wana na réseaux sociaux oyebi bato yango te everything odotika babi se na nice na kata London babi se na nice babi misapi ya miracle na peso mbote mina mbali no dudu est-ce que ngana yo toyebi lisolo o tozoloba combien de personnes bakotela na réseaux sociaux est-ce que oyebi mitema ya bato wana nena kobetolo maboko nena kochola yo réseaux sociaux bandeko na ngana nasi kokamwa eza arme moko satan azotilize makasi soki ngana yo toza prudente
réseaux sociaux eza site moko bandeko moko eza très dangereux ngana soza souple te bandeko na ngai ezali mabe makasa koleka na lobi te ke réseaux sociaux za mabe parce que ngamo na lela réseaux sociaux hein? Mais ko expose ka vie na eza très dangereux eza très dangereux bandeko langa bozwanga libanda te réseaux sociaux eza bien mais yo muto expose ka vie na yo o expose ka makamu na yo ngo voyage o te bien ozo sa ba démarche ndeko no o tie ozana na Grèce nano bimite ozana na Turquie nano bimite o tie na Facebook kala mingi te nazo kota Paris mais yo zana nzela no na Césarien nano komi nanu te ke ba kata yo mais zo expose vie na yo na ba Facebook osomi mwa terrain na yo na mboka ozwi oti na Facebook oui eza bien malamu soki oza na business na yo oza na esika moko mundaku mo otonga bato bazo louer bravo eza business okoko exposer business oza na ba flat naza na ndako mwa 2 chambres sala nazo louer sango mais neti nga bona tongi ndaku nanga la star nzamba senga grâce na tongi ndaku nanga la ki na Facebook bande ko na botala ndaku nanga na Kishasa pona la ksanan pona la ksanan pona ni tozo exposer ba vie bongo bande ko nanga moni vie na biso tozwa ngo te ke bo tant otokomi ezali mabe makasi yo komona ke yo mona ke non na kimi la star non na kimi MK Kambi na kata London na changuka na Facebook ensemble nous sa komona bravo tango zo tshaba ndeko na ngai ekozala passe pena mawa yo komona ke bandeko na ngai oswani na mwasi na yo esimbi te okoye ko expose na Facebook na sima no bandeko na ngai bo bat ba mona yo vraiment ba mona yo lisusu yo na mobali wana mais o expose mote moko bimizoba moni mo to bimizoba engala ba ke bandeko na ngai il faut tozala prudent et c'est la couille sur le bien que tozala prudent ko la serpent pona bi que tozala prudent ko la serpent serpent azan nyama moko mabe mais abiso za souple lokola serpent na vie na biso bandeko na ngam to tala ngana poko lelo il faut tout en sagesse sagesse bandeko na nga ezali arme moko munene soki tozongi na Bible bandeko na ngai bandeko na nga soki tozongi na Bible ba mange bayebaki kotanga vie ya Jésus na étoile ya Jésus na sina lo beloko ana frère Christian na Katangola yorani la star azoloba ba mange ba monaki étoile ya Jésus na musika bandeko na nga na étoile wala ba monaki ba information nyonso tu ya Jésus balobi ke azoya akozala boy akodomine mokili akoza bayebaki nyonso tu babi John spirituel John babi na kata France babi yoka lisolo o ekosala o bien mais o ezalaki lisolo bandeko na nga bazalaki na information ya Jésus na maboko na bango yango na baki na bandeko na ngai be information to pesaka na vie na biso ozwi vie no mobima otandi yango libanda o expose ngo vie libanda ko loka sosa wiliki dako fungoli ma vie na yo Jésus moko mo kondosa bandeko na bakimisa ki liboso pona nini be information nzambe eyebana deja na mokili ke mwana moko azobota azabwe il fallait ba kim se ba batela na sinal be loko place wana désiré amba koyoka na mboka Belgique poni bateke kiteke baboma Jésus yo sikoyo muta mokili zo vivre na mokili yo na ngai
be information avi na yo nyonso tu bato nyonso tu bayebi yango bakoyeba ke lobi oliaki boye lobi okosala boye lobi okosala boye nyonso tozolakisa makambo nyonso ntango esalaka bandeko na ngai bie tosepelaka tozomona yango danger ezali malamu mingi ngano tozosepela me baconséquence no bandeko na ngai toyebaka te bozokola ya Willy Muchene koda mboka 00243 dans ça ça likambo ndenge nakidi bakaka bopa bato bamoni eza ata bato baza ndinga na yanga na yo bango nde moto bazoboma biso bango nde moto bakoteka biso pamba te bakolinga te bamona yo okende liboso parce que pamba te yo moko otandi déjà bainformation ya vie na yo donc expose vie na yo ozwi da vie na yo bandeko na nga otiongo na mutalaka mpona nini bandeko na ngai tokozala teke ngai no tozotambola monoko na biso mpe eza okanga bandeko na ngai nayebi lisolo ya ndeko moko ya mwasi na mboka ya Congo azoki afiance kabla na mboka ya poto na gentillesse ne bandeko na nga abete bandeko bakamarane lisolo nazwi copain to fiance abengi ye mona passe baninga na bazosolola kamuko musu bandeko na ngai na kata baninga na ye nzoke baninga na ye moko bazwa déjà numéro ya téléphone ya copain bakwanda akobengana kuna suka ko ma copine ye wana suka no bandeko na ngai fiancé a poto atikaki mwasi na ye o bakosola liboso me aki obala camarade ya copine na ye pona nini ye moko kolo fiancé azangaki secret na vie azoba information nini nyonso to bandeko na nga apese mpe baninga na ye nini aexposaki vie na ye ye azomona ke napesi kope na nga napesi baninga na nga baswa na kope na ndenge mabe te tozaka boza bakopine okopesa me mitema ya bato oyebi te makambo mosusu tosala yango na secret conséquence bandeko na nga ayebaki te lelo ndeko na biso ya mwasi aperdre libala wana ti lelo aya poto te me kopine ye aya poto bandeko na nga lelo toyebake mwasi wana aza na mboka ya poto yango esenga yo na ngai mpe tozotala nga secret il faut zala na monoko na biso c'est obligé yobana oyebi bien ke aza amoureuse na nga oyebi ke aza amoureux na nga la star alobi oza obligé you must oza obligé ya kozala secret na motema na yo mutu moko ta oforce nga na yo toloba vie na biso non biso mo totanaka ba vie oui il faut bozala na sagesse lokola parti madame Dauphin na kata London babi mwasi atena ba épice mwasi mongo aza makambo azosala bato bayeba te mutu asutuka kaka basali boye yango na poko lo bandeko na nga na yo korapele ndeko mwasi ndeko mbala ozotala nga amoureux na nga amoureuse na nga tozala sage please ezala ta bible etalisi biso yango munoko elobaka mingi ekwesaka mingi la bouche qui parle trop commet nini trop de péché en français on peut commet bima trop de péché vous comprenez l'accent olobaka mingi yebaki bandeko na nga okobeta pe mabaku mingi
Ce qui me connaît, c'est pied, ça m'a tout kolobaka, par-ci, par-là, lobaka, okobeta mabaku ebele. Aux autres capés fino bande kunanga, ça le savoir. Zana discrétion. Zala discret na vie. Balobi à Chile, na kata London. Aksa na comme bonga bezaka bongo. Willie Church. Willie Church na kata lo babi jifa mu yanzi. Aksa la star et comme bonga bien ezaka bongo mabaku. Donc comprendre nga pas na accent. Discrétion bande konangai et ko peso valeur na vie. Pamba tenga no toto ye to beti masolo. Tongo pesa mukonga boy. Copine na wana komo sekayo. Obimi gayak zéro. Ce que moi ma solo beti ba sepe lina simeno ba sekio. Tanzo leka bazo mona moi sans valeur. Mobile moko sans valeur. Pa mate mutu so ebi vina ngana yo. Vina biso bandeko na ngai esengeli nzambe ayebaka vina biso. Ngana kompona batu musu te. Eko sala koza likambo ko sala ya mabe, ozoka soni ya kosenga nzambe bolimbisi. Ti lelo ngana otozaka la mabe wana. Mais ce que osali likambo mabe ozobota courage, baba no audace. Hein? Ozana audace, bo comprendre pas na accent. Mono obete la copine we copain na yo. Mais copine na koseka yo. Mais ce qu'on y a dans ma cola ensemble, c'est un makamuna yo. Akobomba yo. Akobomba secret na yo. Pourquoi pas te que tu as une habitude, to funga maka mingi liboso ya ensemble qui pas bata mokili. Pourquoi pas te que tu as un caractère, ba problème na biso nyo surtout ba projet. Et to tungisa biso ba projet mo malamu, to na ngo liboso ya nkolo, to talisa ensemble ba projet na biso. Mais elle a toujours le contraire. To nga ngo toucher pas copine et pas copain na yo. Obeti di solo. Boni barata makambo ebele pe matemu noko na bango ekaramakate. Yo obeti di solo ya vie na yo ya musala moko boye, bazunga na musala, bena zo fe voyager mwana. Oyebite esprit moko boye eleki de liboso ya rendez-vous no wana o bloqué ba bloqué nini nanu kutozu musala ngote nanu kutozu poste na te déjà okomi da ko auto benga na anglais nini mon anglais on peut kimi ngali susu nelo zo lo kote mo tokomi da ko loba Mona tokomi na kosaba publicité nango. Tongo sali publicité nango bandeko nanga suka nango bandeko mususu o mitema mabe ba profiter nango déjà. Après ce manango ndeko nanga okomi ko regretter comme da too late. Lelo bandeko nanga itina na lobi lisolo na suka nango. Nazoloba ezali na ndeko na biso ya mwasi. Azalaki na mwana na mobali kaka moko. Mwana mobali bandeko na ngai nzamba asungaki ye azwaki visa ya États-Unis. Ndenge ezalaka famille wana azala bandeko, azala ba copine, ba copain, abete bango lisoloti. Ndenge ezaku mwana akuta mobali azwi visa aokende États-Unis nazoka mawa na boteka ngai moko, nazotikala ngai moko, souci soki moyen ezali bo compagnie nga toko chika na aéroport. Abeti na pa ya bato. Ayepe na Facebook, atie photo mwana na ya mobali, atie photo na ye. Oh, na comme na ko manqué yo. Chérie d'amour, mwana na nga na zaka yo moko. Lelo to kende États-Unis. Na ko chikala nani na osana nani. Na mnicho bande ko na ngai batu nyoso tu ba yebi information ya mama na ke mwana na ye azwi visa azo kende États-Unis. Tango mwana wana ayoki bongo Abise mapo nazo ebisa bato, abi papa nazo kokate, na bano manke tout ça. Na mnitone komi na poka bo pande ko na biso ya mwasi na mwana ba kene aéroport, ba copine 4 ba ye. Tong ba komi na immigration bande ko na ngai. Ba compliqué bango. Visa o eza boye, il faut songa sous ambassade,
ba pesa bino papier bo papier bon ndeni ba libérer déjà visa mona ke visa za normal bon na boy bata immigration c'est bango oui visa za normal mais to za na besoin papier moko bo ekouta na ambassade il faut ba pesa bino yango na minute na mwana na bande ko na ngai a raté voyage tango mwana na a raté voyage bande ko na nga bazongi bakeli su na ambassade ba pesa bango papier wana ba cheli susu date ko voyager mama na susu akeli susu abalisko loba copine mwana nga tuka zo kende papier basenga ki ba pesi déjà azo voyager mardi est-ce que c'est moyen ça te accompagner nga alobi so pas batu acheli su ba photo na Facebook no tabitide bakeli su na rapport bande ko na ngai baye bisa bango oh mais visa to zo mona ngo ndere date basala ki erreur bona boye maman azo comprendre te bayoki bongo mwana raté sous voyage deux fois bazongi lisu bake na ambassade bino visa eza bien babongisi lisusu voyage misatu lisusu bandeko na nga les mêmes choses tant bazongi na ndako mwana na ye azalaki na esprit discernement bandeko ngoyo kuba kekutu na prière te mais mwana azalaki na esprit discernement alobi mama pourquoi chaque fois soki nazo voyager kaka yo oyebisaka bandeko na yo oyebisa ba camarade na yo oremaka te ke toke na aéroport na minute no mona ke voyage na biso eza cancellé bien eloko moko e komi complication to mi bali pendenge moko o publier na Facebook oye mwana ngazo ke na bote mama nazali kaka ngai moko bota ngai moko ngai pe naza pe mama naza wana nazo makio nazo ke pa na bolamu no pa na bolamu na bolamu na nga pe na bolamu na yo mais pourquoi zo ke no beta boye tato rata sous voyage mama oya mi setu yango yo na aéroport balbi ke visa so ba mono so pendenge tozo nga sous ambassade o papier moko bo fait compagnie susu passeport na yo mama turo yo yango yo ba pesi biso papier na ambassade ele on resenga no mama to kanga munoko na biso koyebisa ni bandeko na yo koyebisa ni ba camarade na yo koyebisa ba voisin te ko poster pe photo na Facebook te le cas de bato abi ke na rata déjà voyage mama tika bango na système mama bona kaka ke na rata ki voyage na minute la bandeko na ngai mwana tango ayebisi mama bongo mama pe avandi nie o tenga na koka te bona bi mama soko zolo babongo mama ngai na kokene aéroport ngamoko bien yo ko tikala pas aider mwana kolaki na minute la mama azala su na shot ayebisi mwana problème ezate na kokanga mutema na ngai bongo tokene kabiso mba totala ndenge ekoleka na minute la bandeko na ngai mwana wana bakamati ye kaka na mama na ye bazwi taxi bakei tant bakei bandeko na nga na aéroport bakomi wana na aéroport bakomi bandeko na ngai na minute wana tant bakoti bo basali bateki nyonso eloko nyonso tu papa ezalaki très bien tant mwana na aleki akomi a qu'est-ce qu'on a salle d'attente ozela na ye koka abengi mama alobi mama na yebisaki onini voyage na ngai yo muto banoko exposer ngo ko yebisa ba copine opandi la famille mobimba yo ke mutu ni surtout akosepana sengo za nango akosepela te mona kake na ye poto na ye kobonga na minute wana tango mwana akoti na salle d'attente avandi tango pe mwana azokota na kata avion abengi mama albi mama avion ekomi ko décoller balaba bongo ngana yo tokokoma kaka na kobenga kaka soki tokomi nazokanga telefone na ngai na minute wana pe mwana pe akendaki mama pe azongi ndako mama afandaki akangaki munoko après 2 jours boy mwana na ya yo bengeke mama na komaki bien bandeko pe bayambinga bien yango moni lisolo oyo na bandelango bongo na suka na yo kosukisa ngo na lisolo ya ndeko na biso mwasi engelo bakenda nyonso tosala bandeko na ngai engelo batete bisa batu nyonso tu faut na discrétion tala ndeko na biso ya mwasi azalaki na discrétion te esengo tondaki na motema mingi azopartage bandeko mosusu mpo na voyage ya mwana na ye mpo azotika ye mais ekomaki bakali bacomplication mpo banini te mokili mobimba eyebaki yango mona albi la star partage lisolo na bandeko balandaka yo na bamoure na bamoureuse na yo tozala mayele biso nyonso tu yo komona oza na esengo moko boye etindi yo partage na ndeko na camarade nzoke camarade wana akosepela na yo te na vie bandeko na nga na moment moko esengaka ke ifalo tosala pe bata surprise tala ndeko na biso ya mwasi wana après une semaine après 2 semaines bat ne suko ya quartier ba o comprendre que mwana mobali azate bon azate ba comme tout oh c'est ruta to mwana yo te
ndeni di passe botomo oza mabe obombe biso pona nini na minute la bité na bomba ki te voyage za ki brusquement na minute ana mwana asalela ki sagesse mama pe alandi tolo bala minute mwana naza na États-Unis ngo ba ke na vi na biso to ningaka to bombaka masolo mususu bande konanga yo ko yuko beta masolo mususu ko yuko beta te okoki kolakisa mususu eloko na Facebook oui basombeli yo cadeau surprise anniversaire wow l'accent na Facebook eza cadeau anniversaire problème eza te la star asali suki bo ene na nini na Facebook ne bobuke suki na bakaka ke miso papa sepela ya bo bazwango wa biso pa mabi ya star activité eza problème ite eza na kata business bande konangai mais toza toujours na sagesse. Bon, que la star a souksa na lycée. Ça fait que na souksa bande konanga aimé na nos vidéos. Yo soko aimé vidéo te na ya okango na opeso bizu na makase. Na ya opeso bizu na makase. Aimé na nos vidéos ba mourir na nga ba mourir na nga. Bon aimé vidéo please. Te yene do aimé te aimé vidéo. Merci beaucoup. Joseph bande konanga akenda ko mona na mboka Egypte. Na volonté na été. Ezalaki kaka pala masura bandongo betela bandoto aloti ndoto bo abeti aloti ndoto bo abeti ya ba omona ngo ezalaki malamu bandoto na yazo partager na bandeko me bandeko ne ba ribe bandeko na ngai balingela ke boule ya omba kena ko teka bien que ezalaki destiné na ye. Mais masolo mususu eza masolo ko beta te masolo mususu to kamusa kaka batu wa mutaka mwe. Basi pour sa vie bande konanga zota la star na poko lelo ezaka toujours malamu mingi. Soko za na secret na vie bitumba pe yangana yo ekozala ya ndenge mususu. Kozanga sekele la vie bande konangai ezelo kola tozo luka toujours ozo benda bituma makasi na vie na yo. Omona ke ozo benda bituma makasi na vie na yo sans le savoir. Ba joli ba komebele. Ba tumuso ba kolola nelano na sima ba komebele yo omona ke ozo yeba te. Bande konangai na kosenga merci mingi na bande ko bolandi bo eskizenga mingi. Pamba te eza ndako ya bana musu makele bo bakekoma la star aosa la vidéo makele le boy eza toujours ndako ya bana bande konanga bo comprendre ngai eza ndako ya bana toza na choix te babitala biso ka basa baluba to botaka mingi donc okoko vanda bondako makelele donc voilà quoi ya bande konangai to sengisa te bande ko ya kozala ke oza likambu na yo okamusi pe bande ko mususu ekosala bien makasi mingi. Bande konanga tozalaka pe na caractère ya kosala kalikamuke omoni osali likambo moko boye ndeko mosa kamwe ndeko mbala kamwa bi muto pe asali likambo boye ekosala biso bien makasi mingi. Yobe bande konanga oneno s'abonner to oki lisolo oyo courageux partager vidéo oyo s'abonner liker sa commentaire ekosala nga malamu mingi babi la star azaneka mutabulingo soko tia mu te bande konanga na kubima te ngai na kovanda liboso na bino soki te na kolimwa na limwa tchana nous j'aime na lingami ba j'aime on esala nga moi bien ba j'aime on esala nga bien makasi ya bande konanga balobi assurance maladie ezali bande konanga to bosana te ya kobenga la star pour assurance maladie ekosala biso bien makasi. Ope alingi alandanga na Facebook obeti kaka mabi ya télévision tozana na Facebook olingi moi photo no moi visibilité moi photo moi ba mona donc au contacter toujours mabi ya Star TV na kozanga te ya ko poster ba photo na Facebook nanga ozunga ka camaraderie na Facebook nanga ba koma mabi ya télévision toza pe na page na biso les amis de mabi ya Star TV ndeko nanga aimé page wana partager ngo makamba bien ezala kuna na kati mo ba scénario mike na chaka kuna toza pe na groupe na biso ya Facebook balobi mabi ya Star TV kolo eloko toza na toujours na Facebook bandeko nanga bobenga bopesa lisolo bopesa ba espérance à vie na bino
oyo koyiko sunga biso na bino na kati ya Mabia Star TV. Merci beaucoup bandeko na ngai. Merci beaucoup bandeko na ngai o bolandi ngai tike tenzamba lola asala biso bolamu na mokola lelo. Balobi soki yezo ayete tokoya liboso toujours liboso la télévision na bino ya koloba ya ko partager lisolo lisusu na kati ya Mabia Star TV. Merci beaucoup na bamoure, merci beaucoup na bamoureuses nanga bo comprendre na gangi pa bana ba wasa makele makasi kuna bayoka ke na lingi makele le wana te. Merci beaucoup bandeko nanga tokomi na biso mbala sima soki yezo ayete tokomona lisusu liboso ba télévision na bino tokomona liboso ba télévision na bino ya kobeta lisusu masolo ya koloba moya eloko. Merci beaucoup bandeko na nasi na moya eloko pesa kata moya bisou place wana tata commentaire la star bisou moi et ko salanga bien makasi. Merci beaucoup ndeko moso pesenga di solo oyo. Merci beaucoup na encouragement encouragea kinga. Merci beaucoup na yo pendenge ozalaki mutu moko oyeba kite metant mo na yo expliquer yo na simanango osali makama secret lelo mwana azana États-Unis ezaka bolamu ya biso nyonso. Merci beaucoup bandeko na babi Juju la belle babi maman na prince babi na kata London na peso mbote mi babi bibi swamia babi mwasi apembe na kata London na peso mbote place ozali sans oublier na pesi mami babi madame ya maître Chikeva na kata London na Tottenham na peso mbote mingi na pesi mbote na bandeko bolinga kangai ngape na lingi bino mingi soki yeso ayete tokoyeli so ba télévision na bino ya ko partager ya koluba babi avake na lo bandeko nanga buke suki na yo babi miso pape sepela moko boake li papa mbunju babi olali sele miso oningi sele kingo bu obi papa likamuni na ngobu osali bu mo bandeko na ngai opesi kingo nini wana toujours na kata Mabia Star ba bizu a trop to boni balancement